Direction la République démocratique du Congo. Il s'agit d'une nouvelle génération de CH-5, les plus dangereux de l'espace. Les États-Unis ont autorisé la livraison de ces avions de combat à la République démocratique du Congo afin de sécuriser l'espace aérien du Kivu. Avant la signature du contrat entre le Congo et les États-Unis, les forces spéciales américaines se préparent déjà à installer une base militaire à Goma. Et si les rebelles du M23 ne se retirent pas pacifiquement, les États-Unis useront de leurs forces pour mettre fin à ces situations. Mardi, Nakoïb Sabino sur le plan diplomatique. Ça fait bien longtemps, je ne voulais pas donner des informations de l'actualité, parce que j'avais des petits dérangements, ça va maintenant. Là, le bras de fer entre la France et les États-Unis. Les États-Unis, vu que parmi les 5 pays parmi lesquels des décisions en Europe, le Luxembourg, Malte, la France et les autres, d'après le FBI, il faut comprendre que Bango, pays où on a pour sanctionner le Rwanda, c'est la France. Alors voilà pourquoi il faut utiliser M. Eric Prince. Eric Prince a une société et la sécurité, il a un homme violent. Il déjà obligation bakati ba relation diplomatique entre New York et Rwanda et puis entre la France. Bientôt on va chasser les ambassades de la France. C'est pour la cause de la RDC. Alors si c'est news to ba information actualité politique ndenge to mesana ko pesa bino pototika population congolaise de part et d'autre kati ignorance te na bandi ko pesa bande ko ngai pesa mbote na bandeko bazana Goma balandaka ngai Bukavu partout. En tout cas nzambe oya likolo apesa bino makasi, apesa bino bomoi, abatela bino. Nouvelle ya lelo nakolobela mingi sur la diplomatie. Bozako yoka batu bazoloba M23 bakendaki pe Qatar. Qatar ango bakendaki Qatar mutu abengaki bango. Roi oya Qatar aza kopera ya Rwanda ya kala. Pona bayo bayebi nanu te. Alors, ce roi, vu que babanda kosala ba mafia na bango na ba Rwanda, il a trop d'usines. Azana ba usines ya ba or, ya ba gaz, ainsi de suite, na Uganda, même na Rwanda. Alors, il a trouvé maintenant que camarade na ye, coopérant na ye, a commis ce qu'on a un moment difficile. Alors, devant les États-Unis, le Qatar, les États-Unis, il fallait à façon à cause de l'intervention pour vous avez appris que M23 bakei. Paul Kagame, tant qu'il y a Kei Basololi, comme il était toujours moins sérieux, je vous l'avais dit l'autre fois, que attendez Bakewana Kosolola, il va retourner sur le terrain à Osaka Makamususu. Effectivement, Bolandaki, yes, à Sololi Kuna, à Lobi Kenoba Kolongwa na terrain, mais Koto et Walikali, Pelisi va renforcer Batu, avion Bayokobo, Kobare. Alors, moins sérieux qu'il a toujours été, Bayeko Benga Sikoyo, Tunaye, M23, Babisimo, Bakendaki. Koko Makuna, il y avait encore une délégation venant du Congo, Kinshasa, où Batindaki Kuna, Ezaki, il y a généraux ainsi que quelques agents de renseignement pour la délégation où il y a Bisso et Kinshasa. Bake Yoka, Ninyango M23 Balingi, Baloba. Bangam Tubaboya ki Angola. Koko Makuna, après que Solola, batu bamoni que non bazana eloko mutu ya pe ya malonga pete ya koyebisa bango te bakesenga amnistie bandeko balandi nde délégation biso balobi bongo amnistie ngo biso toyeli mangana bino amnistie biso toza banani poto pesa bino amnistie elenge loba nini amnistie pona bao bayebi amnistie te, c'est-à-dire baza kosenga mesure de grâce to bolimbisi na batu oyo bako frapper l'humanité, batu basala kabuzoba ya koboma batu, kosala ba carnage, ko violer. Batu a modèle wana baza déjà na ba mandat d'arrêt international. Donc dès basali wana ils savent bien que ils seront arrêtés pour na ba dégâts basali na Goma koboma batu belé na Bukavu ainsi de suite. Donc ba mafia nyonso to ba koboma batu ba carnage o bako sala boye, ils sont sûrs qu'ils seront arrêtés. Et puis bah déjà ba information que no ba mandat d'arrêt et international et c'est quoi déjà. Voilà pourquoi biso délégation de l'obité biso to makamwana te ba kozonga honte et confus. M23 ba comme une difficulté avec Paul Kagame. Na walikali lelo bitumba makasi et salemi makasi depuis Tongo
jusque même na bapoko awa d'après mes câbles ba information eza ko ya que non babundi makasi donc souci na bango kaka comment on raté Walikale il se fatigue pas bazala ko la nani taba soko bengani soko za na posa ko leka manyoko faut ka zonga lisusu kaka c'est comme ça les M23 sont comme des sorciers ndoki atika kamutute tikina ko kwa isaye soki pe oza ya Yesu tikina ko kwa isaye. Alors voilà pourquoi ndenge bazali wana meki bakufi pe belé lelo bakufi je vous dis ba M23 bakufi lelo pe na Walikale bakufi belé renfort lisusu bango batindaki donc bayaki pe ba renfort na ba camion bakufi sérieusement. En tout cas, Wazalendo, FRDC, cette fois-ci, comportement na bino et c'est pelisibiso makasi. Et surtout, la motivation, bonjour, $500, FRDC, Wazalendo, gouvernement, je crois bien, et puis j'ose croire que, bango pe bazu, prime, ya makasi. En tout cas, ça nous fait du bien. Alors, Bandego Balandi, Batu Oyo, profiter, sali effort, bazo Kisangani, ça n'a pas tenu. Bake confiré, boba, ke ti kota Kindu. Arrivé à Kindu, ça pas tenu, bakuti ba paracommando na ebisa bino ba belge, ils sont là. Bon s'informer na bato Kindu, ils sont là. Na ba système ya likolo pourquoi po bango bazali wana pona ko barricade zela ya kokote la Katanga. Kisangani pe ezana mur de Berlin. Nani chef d'état-major pe akenda ki pe ko renforcer encore plus ba paracommando congolais au balongo Kinshasa ba koma ki pe kuna. Nyonso wana ba moni que il y a pas moyen donc awa tozo baboyi. Ils sont entre le marteau et l'enclume. Marteau et l'enclume dans quel sens? Ils n'arrivent plus à se retrouver. 1. Bazan a renforcement te ya biloko kolia. 2. Bazan sous soutien na renfort ya makasi ya mongo. Parce que bato bazaki na bango ebele baboya bango bakomisko na kobanga keno tokoko chambongo na biso encore en danger to perdre bambongo. Ils sont en train ya kokufa bakomisko en perte de vitesse. Na minute oyo tunanga isikoyo position ya Joseph Kabila nananga ezandenge nini bango AFC babanda ko travailler en collaboration avec M23 na moment oyo Paul Kagame a commis essoufflé crise makasi je vous dis crise ezana Rwanda na niveau moko ezalaka te bino mtu boloba déjà que non na Congo otana crise boy na boy comment est-ce que Rwanda omona eloko ezalaki soki sa combien ezalaki nango 100 francs et comme ils ont 500. Toi, il y a $, et Martin a n'enga ko sakanate. Donc, Paul Kagame a autorisé ba sanctions, ça ko bakisama 10 jours au jour. Bande ko balandi. Na yebisi bino ke, na minute oyo, pona conclure, pona chiter na buto lelo, Fachi, azam toko kende entre mercredi ou jeudi, azo kende États-Unis d'Amérique. Kunande ako kende ko finaliser, ko conclure, ndenge na yebisaki bino, sur le problème, il y a contrat, et il y a partenariat stratégique avec les États-Unis d'Amérique. Lobby mardi. Et ça a envoyé spécial, il y a solo. Comme on est Boulos. Boulos a koya lobby mardi. Il y a un sengi boye. Gouvernement congolais. Ndenge bozali wana administration nyonso Kinshasa. Tango azo koya boya maye na honneur. Mutuana azali mbanda, tombanda, c'est-à-dire ye, mwana ya Trump azali bokilo na ye. Abali epai na ye. Donc, Bazan a lien familial avec Trump. C'est un conseil stratégique à Trump avec la Makassi. Donc, bon profiter, arriver dans le gouvernement, bon l'accès, histoire, il y a Rwanda, na Congo, de Bandaka, bas limite pour la géographie, où ils allaient entre Bisson et Rwanda, bon démentir le coutant, nous sommes Paul Kagame, pendant qu'on de par le monde, et qu'on facilite, hier, à soit déjà Babilo Kowana, à Kenango, nous sommes comme ça, Trump va comprendre. Merci beaucoup, vraiment, Balandi Nangai, merci beaucoup, abonné Nangai, Naebi, Oba News, na pesibino ezali pona lelo mais pona ko conclure naza ko senga population nyonso bande ko nyonso bazali banda ya mboka nao bazali na kati na sengi na bino boye bon négliger diplomatie te la guerre se termine par la diplomatie guerre mondiale deuxième guerre mondiale c'est la diplomatie qui avait fait que ba mettre fin bitumba ya nani ya Ukraine kuna na Russie c'est la diplomatie qui bat record. Ndek aussi la bitumba ya arme boy. Et ça n'a pas avanti. Yango bitumba est Fachi avait préféré option ya
diplomatie en monique ba Rwandais dans Paul Kagame za na kati ko zoa ba sanction na ndenga ko sakanate. Mais très chers amis, ne négligez pas ces contrats autosana ba américain ceux qui déjà nenga zali wana fati soka ke ba signer to mona na bino nyonso to koyoka na zali wana pala ko pesa bino ba nouvelle boko zoa kaka boko mona tant une fois ba silisi ko signer ils vont faire la descente express na est. Bon, ceux qui américains siko azu est. Yo M23 yakati. Yo Joseph Kabila yaka kasi total. Bango na intérêt na bango basakana te bino nyonso boye basakana kate. Bato Angola ba yebi que problème ya Savimbi, bato basilisi dossier Savimbi, ce sont toujours les Américains. Yango lelo ba décider que non, de toutes les façons, ils doivent mettre fin na guerre. Yangwana sont graves et zako zouama na Conseil de sécurité et Nations Unies. Bokomo a déjà parce qu'ils veulent mettre fin na situation ya est de la République du Congo. Merci beaucoup Bandeko Balandi.